Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a RO vraiment aux amis kolanda biso la famille. Na pesi bino mbote bisiko bozwami et puis na lobi bon week-end hein. Balobi bon week-end na bino nyonso famille bota, babi famille bota sûr hein et puis na yemoko Belvique kandi la patrona. Balobi maman na bango putuna de l'écriture vraiment tout péché bambote bisiko pa zwami hein maman azosa musala comme il faut maman azosala so musala kitoko o ezomona na miso batu en tout cas famille bota tozalaka fier hein fier penda ya kozala na maman lokola maman Belvique kandi la patrona na musala kitoko azali kopesa tout moni film na pia ya tatufa hein tout le monde vraiment ndenge ezopesa makambo bandeko nanga elo tosenga na biso kala tokende kotala totala ngo penza makasi topesa ngo penza bavie kosala kitoko makasi ya kitoko na elengi. Voilà famille bota en tout cas na yaki no un peu tomeka kosolola nga na bino tomeka moi kosolola vraiment et ça la biso bien pour toute sa famille. Balobi la famille est sacrée hein famille ceux qui likamba koloba ezali balobaka si à parler faut parler la famille ce qu'on moni loko mobe o sepeli chioté pour la ndeko na yo en tout cas ba sala kango hein ko koloba tozana la pona ko s'arranger tozana vraiment parce que toute famille comme nous sommes appelés famille il faut vraiment te meka kosolola ka to meka ko pesa na ka ba point de vue na biso et ko sala biso bien en tant que bana ya belle vie ah parce que balobi chez Belle Vie TV ma tante ezala raté o abenga ma famille bota ma tante pende ezala raté ba discussion inutile to pe makambo eza inutile ya pamba vraiment na kati ya famille bota ezala raté yango moni raison pour laquelle na vraiment ko sala émission oyo en top vidéo oyo pour que to meka kosolola ngana bino na bino famille bota. La famille en tout cas et là on dit na ki koloba to nazan de kolabino moko ya famille bota o to soutenir ka famille bota ngana bino nazanga moko to soutenir ka Belle Vie et quand on dit na lobaka moi je soutiens Belle Vie à 100%. Na soutenir Belle Vie te pour na ba vue ya YouTube. Na soutenir Belle Vie te pour na gagner mbongo na YouTube non. Parce que jusqu'à présent, non la liembongo ya YouTube té. Que non la liembongo ya YouTube té mais na sala ngo par amour, amour sincère, amour vrai on la zana envers Belle Vie. Na linga Belle Vie banda kala, na ba si la Belle Vie. Depuis avant jouer avant que ta sala o ya yemoko chaîne. Nando linga la Belle Vie. Ti a sali chaîne na ye. Nando linga Belle Vie, nando ta la Belle Vie, avec qui actrice n'a préféré les balobaka. Au premier baka artiste n'a préféré on a linga de tout mon cœur. Mais nando linga peu artiste nyos. Alors tant que makambo ya ba division oyo, dit na ko ba non ezalaka bon cause na artiste nyos société la bon mais ce qui comme makambo ko kabola boye mutu na mtapola ke sikana yi. Alors tellement que j'aime Belle Vie de tout mon cœur na jijaka bon na ça la chaîne na bandolobi la Belle Vie. Pour votre information chaîne nanga o eza chaîne liboso té na la chaîne o eza na combat famille bote mais je parlais toujours de Belle Vie donc elle est le mot on ngamoko na zo ngo de tout mon cœur pour na sala yango de tout mon cœur. Chaîne nanga dans le la Belle Vie kaka mbaka bloquer chaîne nanga pour la copyright et le yam tout monde a checké et c'est là que ba bloquer chaîne nanga na des jamba bato ba ebi ndé on a co-créé chez la famille bote tellement que je soutiens Belle Vie tellement que je suis des vrais envers Belle Vie yango la yaki lo mona ngana loba la chaîne nanga so botali ba émission na salaka. J'aime pas vraiment de polémiques. Ceux qui pensent bolandanga boza ta kolandanga nazaka mutaba polémique ti. So bozita kolandanga so bolandanga ba émission nga bien du début jusqu'à la fin nazaka mutaba polémique ti.
nalingaka vraiment pe ezala mais totikalaka na concurrence moko loyale parce que na mosala nyonso concurrence loyale ezalaka ozomona concurrence loyale ezalaka partout ezalaka alors biso tolingaka concurrence loyale tosala baconcurrence bafilme na to ndenge ezokende parce que en tout cas nakokosa bino te monde ya théâtre to baconcurrence ezosalama ndenge esalaki art etombwama ndenge ezosalaki baartiste batombwama parce que motu nyonso balinga asala effort aleka moninga c'est comme ça eya lokwa marketing ozomona alors babiso to lokwa tozosala marketing ya Belleville alors ntango ozosala marketing ya produit osukaka na produit te marketing ezalaka okende ntina na mutu ye moko ozomona kaka nde balobaka soki ozokende classe eza na bato ebele balinga bacour te onga nalingaka cour nalingaka professeur wana te soki olingi professeur wana te olinga mpe cour anglais te pardon soki olingaka cour anglais te eza na bana mingi baboya cour anglais nalingaka cour anglais te omona mpe oyina na professeur ozomona eya nde moko tant tosepela bafilme tosoutenir bavie na bafilme tosoutenir ye mpe personnellement ozomona eloko nyonso ekokomela Belleville na moi to na butu todéfendre Belleville personnellement na mutu nyonso oyo otanga komba Belleville na ndenge ya mabe biso fo toya pour que tolobela yango to mettre les points sur les i parce que tolingaka Belleville et non toye mpona kosala nde bazoloba polémique non nous sommes pas là pour les polémiques mais toza là pour soutenir Belleville to soutenir Belleville na mosala azosala to soutenir Belleville partout azokende to soutenir Belleville bisika kei baaccueillir ye to soutenir ye bisika mpe bato balobele mabe tokoya mpona koloba mpona kosoutenir Belleville c'est comme ça oyo biso tosala eza mosala toponi mpona kosala et non toza wana mpona kocréer et non toza wana totikali kaka na bafilme non tant osoutenir mutu osoutenir na mosala azosala osoutenir na badomaine nyonso ya ye ozomona badomaine nyonso soki eke toye kokotisa baconflit là c'est autre chose mais so tokoti baconflit te toye koloba likambo moko boye oyo moto alobi mpona Belleville so toye koéclaircir toye kopesa bapoint de vue na biso c'est pas mal eza juste tolobela yango pour que les gens bayeba bayebana kocomprendre eza façon oyo todéfendre kaka Belleville mpo aza moto tolingaka aza mama na biso tolingaka aza moto oyo esengeli biso topesi bavaleur oyo aza nango alors vraiment bolimbisa biso na mpe na bacommentaire par rapport à baémission tosala oyo tosala mpona Belleville tomoni likambo Belleville toye koloba eza l'occasion de chute te ya koya kopointe biso du doigt pour dire que tolingi bapolémique tokobima tokosala be non ezokoarrange te famille libota esunga te parce que comme nde toza wana toza imi toya bamoko toana biso totambola bamoko ozomona toya mpe na posa te ya kozwa mutu moko ya kati ya famille libota toluka tokitisa ye mpo alobela Belleville mpo biso tomata neti nga na osala yango te alors j'ai vu les gens balobi ke bamisusu balobi okoteli olobi malobi mabe des mères pourquoi il faut se soutenir bino na bino mais yo eko mabe ya des mères na émission na ngana salaki na tikalaki jamais kotanga mabe ya des mères et pourtant na yaki na pona ko soutenir des mères eza na bato misusu tozwaka ta ya kolanda émission te mutu atie émission na ye olanda te to mosu okommente par rapport ka ya titre soki na titre et non okota na kati ya émission otala émission ndenge ezalaki makambo onga na lobi na kati ya émission wana pour que yo okommente par rapport à malobo onga na lobi non bosala yango te eza na bato mosusu baokommente kaka juste na mpona titre ya kommente ne kaka mosusu mpo azokommente kaka ayoki moto akommente ye mpe alandi kaka nde moto akommente ye mpe alobi sans pourtant akota na kati ya émission famille libota toza baintellectuel nga naloba yango na kati ya famille libota baintellectuel baza alors tosala makambo d'une manière professionnelle soko omoni ke ozwi temps ya kotala émission te okotaki no na kati tokoti kaka moki oteli kaka na ebandeli okomonte mbala moko pa non soko omoni okomante mpona bongo okomante na oyo oyoki na ebandeli wana peut-être okomante ou bien soko omoni ke ozwi no temps ya kolanda te kokomantaka par rapport à sujet te parce que basujet totiaka eza juste totie sujet mais yango wana te oyo ezalaka contenu na kati
donc ce sujet ngoloba muto akufi to che par exemple nani ye liwa ya mutu boyo mais peut-être mutu na kufi peut-être ya batu balobela ki liwa ya muke mutu ba kufi na kati wana siko biso te ko lobela par rapport mutu alobela ki non mutu na kufi te mais batu balobi boye to éclaircir na kati ozomona alors bon ce que au tali titre si au moins que continue le titre que aussi émission oti ça ne sert à rien ya ko commenter. Ce qu'on m'a aussi ces émissions de commenter par rapport à Maloba parce que quand tu as des commentaires tu vas commenter et là fait que tu vas 8 ans quand tu as l'émission on a dit je moi pour monter 8 ans côté l'émission monter pendant 8 ans côté l'émission là à quoi kolobate que bino ba na kata famille bota ozo détruire muninga na kata famille bota muto azaki pina kolanda émission na na sala ki ya fani à quoi koloba bongoti parce que l'émission là moi j'ai défendu des mœurs. Et puis, il y a un lobby, au lobby que Fanny a finga qui belle. C'est que place ni Fanny a finga qui belle. Donc, mon lobby bongo, c'est que, à une kaka titre, à commenter par rapport à titre, mais à l'année mission. Parce que, quand yo que mission, après que l'obé a Fanny, na tchaki ba audio a Fanny. Na sou, quand on a vu parole, on a lobby en tout cas, Fanny awa tkali ko finga belle vite Fanny awa tkali ko critiquer belle vite en tout cas Fanny pena tkali ko lobelo moti ya mabe pona belle vie mais juste ngana ye parce que abanda ki nde ko critiquer des mères alors des mères aloba ki mabe tene ko sala analyse nanga pourquoi la sala ki analyse wana parce que des mères azama ko ya biso ya famille bota ozomo ama ko ya biso tonto benga mi famille bota ce que l'on moko boye balobeli yande ko moko famille bota eza malam te to san to défendre yé pourquoi pas te défendre un peu des mères faut te défendre un peu des mères parce que mission de qui m'a bête tant bien mi famille c'est ça la famille non c'est ça la famille maintenant pourquoi réponse moko trop méchant là commentaire non ça n'arrange pas commentaire voilà ma belle fallait peut-être batu mususu ya côté voilà les batia commentaire voilà mais au moins les commentaires allez nous où tu la bande qu'on a bien famille bota et tout ça la passe ça fait très mal tout ça la permet la belle vie pour nous soutenir et tout ça la ma casse et ça la casse juste pour la vie na bisoté mais les là moi belle vie comment la battre bébé comment kolobele et ça la paix et apaiser paix ngambwana et apaiser et ça la bien et ça la paix que bato pas comprendre que kuna pe balobaka ozomona que ceux qui belle vie kaka yemoko et puis makamso o to yaka ko éclaircir bato belle pe ngaba comprendre en oté balinga ba naka ko tia belle vie na makambo na so bamba ndeko la tia belle vie alors quand même tu ba nini ya ko commenter ozomona so ko vivre vraiment ta ko la démission à monter ndeko salité ko commenter péter oya ko lobaka likambuti ko loba sans pourtant oyo ka les contenus o eza na kati non ils ont arrangé bisoté Nathalie va commenter Nathalie niveau bozo o batumsu ba lobi ke afiniza ko la maman la biso moko ndeko moko o ya lobi non c'est que yo landi maloba wana te atikali ko loba te ke Fanny a fini belle vie n'est-ce que ko loba ngote mais pourquoi to yo au tie commentaire à bon donc c'est que la fille qui fait que yo tala ki émission wana te yango mona eza makambe belé zo sala mana bato bazo yamba bango ba comédien na biso ba ko yamba ya vita ko la émission te mais ka pan allo biza ndenge moko to luka to sala tout tika vraiment système là en tout cas en tant que moko la bina famille bota ils a qui vraiment bien té na ba commentaire voilà il a qui tellement trop méchant et ça qui vraiment bien té et ça qui vraiment bien té na qui non mais quand ko c'est l'émission pour que tu me kakolobela yango tant biso moko na biso to comme ko luka ko boma na biza qui to côté tozanga mbwana ti et puis tant bolo balikambo ba polémique nga vraiment polémique so bola dit émission nga très bien na linga toujours qui me kota to focus na belle vie na makamba belle vie alors esa chaîne et va na bongoté n'habite à problème besoin noka boya rabo tali biso mais YouTube a la ben norme ebele ba décoller chaîne ko vendre bon te faut ko émission et quand on so mon émission il y a belle vie peut-être loko exact ya ko lobela bo pousser biso te ko loba makambo izanga ngo yango te ko loba ozomona so likambo ma ya ona moni na ngate ya belle vie non ça non kana lona chelo mususu
pour que na kokosa te na kokosa batu te ezaka genre na te bongo na ngati na zoka na te émission bada ton la tieso di 4 émissions sur 5 émissions non des fois na la tika moko so na zala moma kasi to na moni eloko la tie mibale pour dire que nazala kana te trop na YouTube non na trop YouTube te ngai na makambebela osala na makambebela osala so les signoti de l'eau non la liata un fois YouTube te est-ce que bon dimante et le bilangue l'autre parce que j'ai mon travail on a salaka na salaka alors YouTube na ya juste plein de défendre belle vie plein na artiste mususu mais tellement belle va za oyanga liboso na lingaka premièrement isaïe et puis et quoi empêcher ngate likambo moko ya artiste na lobango très artiste baza pembe na belle vie so likambo ko esala meli bango fona ya koloba to ba communicateur à belle vie c'est ça to se soutenir you continue ba papa Serge baza pembe na belle vie bongo ba Marina ba mama étoile ba tous so baza ka pembe na belle vie lelo likambo be comme bon na internet biso en tant que famille libota to ebi ke ba tchaka en plus ce n'est pas la belle vie na chaîne à belle vie biso en tant que ba communicateur à belle vie pourquoi pas te ko défendre bango pourquoi pas te ko lo ba likambo na bango pourquoi pas to sala yango ozomona toujours accompagner belle vie l'équipe na mobimba parce que belle vie ça y est moko te tong bande ko na so ba mona ke non bato bazo ko accompagner belle vie bazaka na famille libota en tout cas so pe likambo ko ele libiso ba communicateur à belle vie ba ka pe ko tiela biso poids et ça la ka bien et puis ça mon courage ni so to ça encore pour na bolango ya belle vie tout ça pour na bolango ma belle vie pour belle vie azala bien na bande ko nyoso parce que musala tête belle vie so ça singa za na batu alors pourquoi pas so likambo mo be comme ndeko moko boy wa ça la ka film à sur la bien na belle vie mais c'est toi to défendre non il faut te ko défendre ba film na pezali tant lobaka to focus na ba film to loba la bino film koti to tie et c'est de façon pour motiver bino bokota excusez-moi la famille film koti to kota déjà c'est ça kota tala partager partager to yo sala ba mission film to sala analyse à film bat ba kota te batu bakota te batu bakota ka mukie mais so batie le kongo ya ba polémique yango na boyo mutu basali po me bokota ebele mais kaka bino moko lisusu boya sutu koloba kaka ebele non franchement tozala batu tozala kuna batu te bakosala bosunga biso famille libota bosunga biso tolinga bino tellement mingi ponde to fongoli si chaîne be sans bino to ko exister te ozomona sans bino to exister na biso te po nga na ko yoba loloba nga moko nde na lobi bo na tie so bino boboyi na bino ko tala nga non tala matin siko e utilité chaîne ngo ezani elo te po chaîne nga na valeur fo bino bozala po ba film belle vie etala ba ya fo bino bozala eza bongo bongo na bato na YouTube ba tia ba 5 émissions 7 na mokolo poani po mbongo ekota mais nazaka bongo ti alors koloba ke bozo sala pona ba vie na bino non to tika bongo penza et ba commentaire na biso ezala bien pour que ndeko so pas tangi commentaire azana senga sepela bité na famille et ba commentaire moko eza trop méchant et zo sunga te famille libota bo sunga biso to sa musala makasi pembe na belle vie alors bino ka ne boko sunga boko tia biso poids bino ka boko tia biso poids sala biso bien to tchaka numéro la téléphone to tchaka so moni ke lo mo be sepeli so en tout cas benga biso na privé et ça la bien et ça la vraiment bien to linga ba commentaire mabe e wuta kana bango na ngambo ba tie na chaîne et fait lo te mais na bino et ça la vraiment bien ti famille bote yon kana to ebisa biso kande na lobaka so bomoni ona lobe sepeli sibino te bolimbisanga ka toza famille na ka na bino na zanga batu mususu te bolimbisanga mais o pa moni ke na lobi malamu en tout cas nzamba pambola yo to saka musala to nika bomoko na kata famille bota j'espère que lobby na sur film la prise à la fête ouais on ça analyse la film na biso
ndenge si na invité bino bokota ebele ko sala tout vraiment plaisir nzamba lola pambola bino bios bokote kat na émission o nzamba pambola bino to partager ba vidéo belle vibota makamba va scène na film ou en tout cas non film mo kitoko to partager na tiki bino